I would like to invite you to the City of God's annual conference with the theme being Your Kingdom Come, Your Will Be Done from Matthew 6:10. And this year's conference will be hosted by Pastor Flavien Kazadi. One of the guest speakers will be Prophet Moses and the other one being Pastor Maximilian. And it is starting October 17th to October 21st. From Wednesday, October to the Saturday, it will be at 6 p.m. and on Sunday, it will be at 10 a.m. Welcome your friends, come, bring everyone, and let's praise the Lord. Thank you. Hi everyone, my name is Sister Sarah, and I'm personally inviting you guys to our annual conference. It's going to be Your Kingdom Come, Your Will Be Done. I hope to see everybody here in Jesus' name. Thank you so much. Bye-bye. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raph Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raph Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te. En tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo promo. Borotos à la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Raph Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Nicolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo promo. What a plus, what a boss là. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre grande émission avec Yves, Ipan, tous directeur des infos. La fin avec la série continue toujours dans votre site Compromo TV avec les boss américains Raph Ngindou. Merci à toi.
c'est dans ce le chef de sorciers. Voilà, tous qui on ensemble na bande opposition pour que tout solo là, tout yeba nini oba me peuple congolais, bon moni nini o ele ki na kati, tous qui interview ya bande konabiso public o ya ki wana population ya ki wana, tous qui bango to yeba nini oyo bazokanisa par rapport ya assemblée oyo salami lelo et aussi to zoela kibino meeting ndambo le kaki wana et aussi ba parole ya ba opposant au tout bazaki wana ensemble na bike bandeko bele baza komi tuna est-ce que simba to que simate na ngibiso na bino ensemble to découvrir nini oyo le bamaki na meeting oyo zaki ensemble tant tout tambola ki na ndeko na biso seda sedik et to zoaki ba image pour na relaxa bino comment makamango zalaki mais na yebike bandeko bele ba tala biso libana mboka ba sepeli pe ba appuyer idée oyo ba opposant ya mboka na biso basali et sans plus tarder to kolinga tout ça vidéo ensemble ngai na bino et puis tu comprendre nini oyo lo maki na biki ba faire biso ba Dominique quel est ça pour ça musakata vraiment à Londres ba tala biso le pousser ndo masi merci na ndeko na biso Poupon Digbo na kati ya Canada wana ba motebele na jamulu intéressant de Bruxelles et pourquoi pas si à toi Christophe le fitik papa na Riben ma ministre ba motema tout ce peuple mbetu maman Likelemba pang de moi harmonica à cancel 20 fois parfait tout na tunga et pourquoi pas aussi à toi Billy Vomuga fondation tout ce qu'on va vivre dans orphelin tout à la image oyo et te comprendre nini mboka na biso eza nango posa pour que to kende à l'avant. C'est parti, c'est dans ce le chef de sorciers. Le journaliste à retenir premièrement, c'est l'unité des peuples congolais. Je crois qu'aujourd'hui le peuple congolais est plus déterminé de se voir ensemble justement pour atterrir dans le bon au-delà du 23 décembre. C'est-à-dire ensemble nous pouvons faire quelque chose. Et donc aujourd'hui, l'IDPS, ensemble avec tous les partis politiques de l'opposition, nous serons ici au terrain triomphal justement pour donner le mot d'ordre. C'est-à-dire les leaders vont donner des lignes à suivre et quels sont les comportements que le peuple congolais dans son ensemble. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. L'opposition représente réellement la population congolaise. Parce qu'avec le misère, le chômage, avec tout ce que nous vivons comme affre politique de M. Kabila, et aujourd'hui nous serons ensemble pour parler le même langage. Le mot d'ordre de l'opposition, ce n'est pas pour répondre aux aspirations du peuple congolais, mais justement c'est pour suivre la ligne à suivre pendant le processus. Nous avons les élections qui pointent le 23 décembre.
Les amis de la majorité croyaient peut-être que l'opposition va tergiverser, ce n'est pas le cas. Nous avons aligné les candidatures à travers toutes les élections possibles en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une réalité, parce que nous devons palper cette réalité, n'est-ce pas, en gagnant ces élections en les mains et avec l'alternative crédible qui sera le candidat de l'opposition. Je crois, plus que croire même. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une génération consciente que nous appartenons, nous les Amici. Nous sommes derrière le levier pour leur pousser à pouvoir parler le même langage. Et si on aura quelqu'un qui aurait tergiversé par rapport à la volonté de notre peuple, je crois qu'il va se retrouver devant toute une génération. Le meeting en question, c'est juste pour fixer le front commun des commerçants que le peuple est plus déterminé pour avoir les élections le 23 décembre. Et ces élections seront bel et bien gagnées par l'opposition. Et la preuve, c'est aujourd'hui. On n'est qu'un début. Je crois qu'à la fin, vous allez vous souvenir de ce que je viens de vous parler. Je suis le vice-président de la jeunesse de l'UDPS. Je suis le communicateur du parti et le communicateur du peuple congolais. Comme on a maman Christine et Paul Louquet, je pense que journée et journée, on est dans le baki, tant on a communiqué, on a préparé campagne, na lobi eza lisanga ya banganga lelo. Lelo mbana mboka bakoyoka nine komana na kati ya mitema ya ba leader na bango ya opposition bango nyonso ba candidat président bakoloba na bao baza valider na bao nani pouvoir ya kalibila pona kobanga ba invalidaki bango nyonso bakozwa maloba lelo pona ba s'adresser na population na kanisa et kozala makamba kitoko bakoloba po population il faut s'approprier na processus électoral. Ce qui population à s'approprier na ngote toke na parodie des élections. Oh bon moni mboka za diriger mboka ekufi immoralité bana bazotanga tema kamnyoso kimbuta ba $20 kuna na ba école nyonso ezokendeke wapi. JB Service. Il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga la bureau. Ngane Mukolo agence José Baïla. Agence César basée à Rennes. Tous les voyages, ceux qui biloko comme Minga Mona Yaka Puna Kabula biloko ba dérive à lebelete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ceux qui biloko on est commis très bien. Ah, muto mukirite. Soda ya putu mtatiri kolio. Ba refoulé yo. Et puis kolio on a déjà signé. JB Service. Bale ni sa poto, on est ko tile lo. Et ça n'onga de ça simple. Station s'intéresse na sima nango okomona JB Service. Zelanan. Quelle manière ba c'est carte mémoire. Oui, giga. Congo promo défaté. Bolandaka Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté!
sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Donc il faut beaucoup échanger. Azali candidat ya MLC na commune Nsele. Lelo tokoki retenir ya munene ezali kolakisa bango ke batiaki tembeke opposition kosangana te, mais opposition asangani sans implication ya moto quelconque. Or bango basanganaka sous l'impulsion ya mutu moko boye. Mais biso toza ba congolais tolobaka ngo ke tosanganaka soki tolingi, e lokola tosangani sikoyo ezali lisanga ya banganga ya bandoki te. Lokola banganga basangani ezali mpona kokanga bandoki nyonso mpona bundoki esila na mboka se développer mbala moko ekohandikape te, parce que Bemba azali patrimoine national. Na musika akoloba azalaki na boloko tolandaki ye, sikoyo azali homme libre tokokoba kolanda ye, parce que na bango ensemble tokolonga baélection mpe tokodéveloppe mboka oyo Congo démocratique. Tolobaki ke élection ifo ezala libre, démocratique et transparente. Tozoloba eloko mosusu te tokobakisa, tozoloba kaka sur makambo esengelaki. C'est-à-dire que soki balobi ezala transparence, il faut consensus ezala. Bokoki koimpose bato eloko te oyo eza na mobeko te. Entre autres, la machine à voter lokola ezali te bokoimpose biso yango te. Dede bato oyo bazali na baempreinte te. Or ezalaki condition mpona kozwa carte de lecteur, il faut ezala na baempreinte. Lokola baza na yango te balongwa nanu, soki baza na bamoyen bakende kosala recours, mais balongola bango nanu. Ya misatu baoyo bazali koempeshe bango kozonga na mboka eza ya bango, bazonga to batre campagne na bachance égale, bongo totala soki bango bakolonga. Merci. soki bazali malamu, soki bazali nzoto kolongano, okotuna bango bana ya opposition moto mochali Azakumata Yola pesa izela maboko Eyokani avec Mouzito Adolphe
Mboka kitoko. Drapeau, pardon, pour vous permettre ma image et dans le monde. Décembre, Chico, ce qui est parti. Eh, Mokozi. Il y a dynamique. Il y a dynamique de l'opposition. Fayoulou, Martin Fayoulou, Maboko Ponaye, Maboko Makasi Ponaye, et là, il y a Bilolo. Machine à voler. Est-ce que Bino Bondimi, machine à tricher? Est-ce que Bino Bondimi, machine à dauphin? Est-ce que Bino Bondimi, machine à Bondoki? Et ça dit responsabilité na Bino. Ayeko Sarana, Nabaninga, Ayeko Sarana, Nabaninga, les 7 candidats. Popé Sanzela, Akuta Nabaninga. Eh, y'a sérieux, humble, incontournable. Félix, 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 Bomoko na katali sanga Bomoko e monani Eyokani solidarité. Jean-Pierre Bemba Gomo, représenté par D'accord. Yami Bane, Martin Fayoulou Badiri. Très bien. Katoumbe Chapoué, représenté par Pierre Numbi.
Ya Motoba Adolphe Bougito. Yango wana tozali koyebisa monsieur Nanga na équipe na ye. Tolobi na ye boye. Calendrier na ye lobaki ekosala ba bulletin depuis la date. Fichier électoral les bato oyo. Lokola ndeko Fayura lobi 10 millions de Congolais enregistrés sans empreinte digitale. Et ikoloba ke na mboka na biso awa Tonazana 10 millions bato bazanga maboko. Est-ce que ça solo wana? Yango tolobi ya misato. Baboyi ba observateurs internationaux. C'est-à-dire so balingi ba boma malamo, balingi te témoin azala boyete. Ya mine tolobi boye, tola la pongite. Baboyi logistique ya Monisco. Ba hélicoptère ko sala te, ba avion ko sala te. Mais toyebi que Congo na biso ezali sous-continent 2 345 000 km². Peuple na biso tosi tokani tolobi élection kosalema le 23 décembre 2016 bamata bakita ekosalema toyebi que le 2018 toyebi que peuple aza kozela. Peuple amoni pasi. Bana bazo kende kelasi te, bana baza kolia te. Na eloko aboye tokende na bolingo. Règle liboso ezala no bolingo. Règle ya mibale laksinini sincérité. Poso toza sincérité, tokosala ka lokola bato toki to remplacer. Règle ya misato ezali générosité. C'est-à-dire oya kozwa asala na baninga te. Ezate bateye alobi na vandi la kokende lisusu te. Règle ya mine bolingo na bana ya Congo pona kotombola mboka. Règle ya mitano oza pe elombe okoka oyebi ndenge ni ya kosalela mboka. Tuiba sokwamba nenkwe wibara betu. Tuliba le loi wakwamba twa bengi ma élection ni machine a voter. Ditunga dietu dididi ya kumpala ngamuni bantu bali babunya pa bonso bilumyana betu mekwisa bubu yayi samuna kotuba betu mebuya ma election ya muhibi betu mebuya mashina bote leo kusema tunakatala bwizi na tutasikilizana si bote wanaume wanaikana kwa bote na ndugu Jean-Pierre Bemba bila kusalimia juu ya kusema tutakuwa pamoja, tuchague mtu moja, metupendane, tosangani boye bakengai na INC nabo balinga biso ganga na onengo lingi ozara majorité ozara wapi masini ya changement ese komina na zela boyete. Merci. Sambote na pino. Oyo wana igwe. Ah, nazoka bino sikoyo mbote lisusu. Jean-Pierre sikoyo nazomona pe bino awa na écran. Est-ce que bokoko temsa loboko na bino na mona loboko na bino. Est-ce que bozoka na ikula tina suka? Vital. Ah, voilà.
namoni Vital alati chemise na Kings. Je voudrais aussi saluer notre frère. Voilà, je vois notre frère Pierre Lumbi qui est là et qui le salue. Merci beaucoup. Ainsi que notre frère Matungulu. Matungulu également qui est là, je le salue également. Merci mes frères. Et j'espère que je n'ai pas oublié tous nos autres frères et que l'heure est grave mes frères, mes sœurs. L'heure est grave pour le pays. Nous devons savoir ce qui se passe, ce qui est en train d'arriver risque si nous ne sommes pas vigilants aujourd'hui. Si nous ne prenons pas les dispositions aujourd'hui, la population, nous allons être surpris de ce qui est en train d'être monté par les tenants du pouvoir. Que le peuple sorte de la misère. Nous voulons choisir ce candidat que nous allons soutenir, ce candidat avec lequel nous devons avoir toute l'opposition. Un accord de misère dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes parmi les derniers lorsque nous parlons de la situation de la corruption. Dans la liste de Transparency, c'est une institution internationale, nous sommes avant-dernier. Donc parmi les pays les plus corrompus du monde, c'est là que nous retrouvons encore notre pays. Depuis le 29 septembre, 2 mois après, il m'avait promis de prendre... Quittez sa drapeau. Ok. Tozalanie toyoka yango. Station na ngai na Félix na ndenge azako kamba UDPS depuis likama liela kibiso. Tozali awa ba mama batata bandeko bino nyonso boyebi pourquoi. Ngai mbala suka nazaki na podium oyo tozaki na yemei boyebi makambo nini azali koluka mpona mboka na biso na banzi depuis akendeki atikeli biso responsabilité alobi toza na mbongo oyo ekoki tozali mpe na capacité oyo babengi chaku national natangi kombo ya mutu moko awa te. Donc ye aza koyebisa biso ke baza na mbongo oyo ekoki mpo tosala élection ya malamu. Mais nakotuna bino bamama na mbongo oyo ekoki bongo nzela oyo aveni de l'université ebukani awa oza na mbongo okobongisa yango te. Pourquoi? soki na campus universitaire baétudiant j'espère que boza mingi awa boza na motema na biso okomi na homme 10 place oyo biso totangaki bandeko soki okomi kuna okolela. Alors bayebisi biso ke baza na mbongo ebele wana nyonso biso toyebi ezali kaka bazosala truc na français. Botrahir biso te, botrahir biso te. Ya mibale nayokaki ezalaki candidat unique, candidat unique, candidat unique. Mais nakosenga boye bopesa biso bino bakonzi bopesa biso tamoke watamuke ndenge ndeko Jean-Pierre Bemba auti koloba elingi koloba nini
Point mi balé. Alobi 10 jours, 5 jours, la Gassi et Coca. Quand il a le candidat président, Alinga Zoma Moukoua au premier ministre Azoui. Est-ce que vous savez là? Est-ce que vous avez Gozalate? Yango wana toyo kanande na baki ba fédéraliste. Baninga kati na biso. Baza pe na raison. Au balobi, il faut que tout l'ongwa État unité tout comme État fédéral. Ba province ezaki ba province l'ongwa ezala ba État. Bazali peta ngomusu na mwa raison na bango na ndenge que forme actuelle ya l'État to sara lokola ba to gouvernement central bazwa ba recette bango moko ba province et tout laka. Té. Les abongo té tangu toko pona faxi. Bandeko ya Congo na biso ya professeur Matungulu bazali wana. Congo na biso viva. Est-ce que bandeko na biso ya dynamique ya Martin Fayulu bazali? Dynamique viva. Est-ce que bandeko na biso ensemble ya Moïse Katumbi bazali? Bana ensemble viva. Est-ce que bandeko na biso ya MLC ya Jean-Pierre Bemba bazali? MLC viva. Est-ce que bandeko na biso ya Nouvel Élan ya Adolphe Mouzito bazali? Nouvel Élan viva. Est-ce que UDPS viva? Merci bandeko na ngai. Ya liboso nalingi tozwa moi tango moke pona kokanisa bandeko na biso bakufi pe bao bakufa na Beni en premier lieu et puis partout na Congo. Un petit instant de silence s'il vous plaît. Merci. Lelo ezali mokolo esengo. Esengo pona ndenge tokutani awa ebele. Mais tobosana te que na ngonga oyo tozali awa kosepela victoire na biso sur la dictature. Dictature eza batondisi boloko oyo batongela biso awa. Tokanisi ndeko Eugène Diomi, ndeko Jean-Claude Mouyambo, ndeko Franck Diongo, nabosani te ba jeune Jekoko Mulumba, Christian Lumu, Beni Carbone na baninga na ye, ba victime ya injustice na ya dictature. Ezali preuve que tozali na démocratie te. Bato bavani na bango kimia basali mouvement na bango atakutu batutu bakosepela na mouvement na te mais eza liberté. Batumoli moto te babomi moto te. Yango wana mokolo lelo ekoki kozala Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...